Oui, bandi konangai. Affaire Rebo. Bomonique Randi Lango. Congolais belé bazo koni bate. Affaire Rebo, eza échantillon, le lenge, moka na biso Congo, état de droit, bazo mibango sikoyo. Et bien, bazo ko comprendre te. Rebo, yibi biloko. Muyibi, akimi na souciat. Rebo, bengi intervention. Eko zura muyibi na sem souciat. Memie et pas ya Rebo. Beti muyibi. Lelo, ministre de la justice, après si recommandation là, dans la banquette, mais nous, toi, continue la Rebo invitation pour aller à la justice. Ça, pourquoi? Christian Tshisekedi Zawana, Doudou Fouambazana, Patrick Mouya Zawana, Balobi, à Kokendete, Loba Power. Bon, moi, comment on dit ça Kokende? Oh, il y a le lingue, bah, comme la biso lobby. Parce que projet Zali, bah, mi ma Congo le lingue wana. Bino nyonso, beaucoup sambwa. Mais bango, bana la bango, mouto ko simba bango te. Il faut bah mi battre là. Est-ce que Congo, il y a un bon Likambu Oyo, dossier à Rebo suite, ce qui me fait mal. Il se pourrait que la dame sort avec un ministre. Tobo ite wane a vie privée. Non, quand on a vie privée, tu as une analyse batamaïele. Bon, en fait, on a ça point de vue à Moutamaïele. Il paraît, Arbimana, ministre. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Likambu Oyo, dossier à Rebo suite, ce qui me fait mal. Il se pourrait que la dame sort avec un ministre. Tobo ite wane a vie privée. Non, quand on a vie privée, tu as une analyse batamaïele. Bon, en fait, on a ça point de vue à Moutamaïele. Il paraît, Arbimana, ministre. Eza vina, eza nzoto na ye. Wana na okotate. Mais siko, excellence ministre, biloko ele kanyo ba incident, on s'assure que yo ozonga sous ministre. O eza le tempa du chef Mtaoloba. Pendant que le chef d'État se bat, moi na bato amene marte, a bani non ko so ba humiliation, a supporter, ba luki ko tia mutune, c'est ici ko ba luka mutune. Mazo bunda bima kiende po Congo oyo. Congo la bénéficié na ba minerai, ba investisseur ba ya pomboko ba salisango, yo ministre de la merde. Pendant que na ministère no ko sale lo côté. Au moins bato ba saka ba rando ba matisa yo miniature, ba matisi mwasi na bino bolinga ka ko sambwa, il faut bo sambwa ka bon. Poti bo vanda na ba bureau na no peu de ministres ba saka musala. Comme mon temps ebima ministre, prépare-toi pour eza le tempa du chef na ko yela yo ngana yaka na bato ba rando te ngana ko yelo na ko zono ministère no na décortiquer na tuni musala yo sali bilan na eza négatif ministre place aux âges, j'espère au sala na infarctus. C'est quoi cette histoire? Pourquoi vous voulez salir les pays comme ça? Donc bino lo kwa ba ministre ba boyeli binote bo sala ba makango bo sabat eza nenga ba bantu. Mais pour discipline après on m'a on ya bino. Ministre azuna mutuka atindi ya ozwa mama bokilo alikangu na ye na mwana ministre mutu ya l'état. Mais vous faites ça comment? Et les gens ont vu. Vous avez dit que comme dans mon numérique. Oh nyonso bo sala ezaka na mto filmé. Est-ce que Rebo a été que ba voisin bazwa ki? Comment elle faisait ça? Elle a été que ba voisin bazwa. Le temps on ça li kam congolais nyonso opposé à tia yo zo salon mais na mutu mo na téléphone oh yebate a filmer bois qui na réseaux sociaux bon moni réseaux sociaux impact nango côté no ya malamu pezalaka pour zo bimisa ba vérité mususu siko ozui yo cher ministre o pesi siko information na bangunya pendant que mo konzi na yo ali banda mboka azo ke luka ba solution ba investisseur ba ya congolais bénéficier na mbonga minéraux ya liate o kagama za ko boma ba congolais pas bongi sape rwanda wa bongi cité yo ministre ba sentiment nzoto ministre ça c'est le tempa du chef. Nous sommes écœureux président de la République ministre oyo azonga lisusu et ça n'a pas si hein moi na mené marte. Non, yango mona nzambo obundela ka fachi. Il faut bimisa kabino ba médiocre ba ministre boy. Ba nyangala kata. N'importe quoi.
pendant que le président est en train de prendre les risques. Moi, c'est Fachi. Et ça, c'est collaborateur. Soko bungi na koya. Soko bungi na ko bunga kitoko. N'importe quoi. Si vous moutonnez soit Koufa qui pendant qu'on bande au bétail. Soko ça qui arrête du cœur. Kuna bato bazu parti mboka kuna bazo torturer les yo pe sous ministre pour na ba sentiment nzoto na yo. Qui est kobo na yo. Maintenant, bateau, ça sans information, ils voudront mettre la merde sur le président de la République qui est en train de prendre les risques en matin avion. Pas nous comme moi, ils ont la place dans le bundaka. Allez, on fait pour le sentiment. Ministre, Toroye Banawa. N'importe no keno na bateau. Yo no zana yo ministre. Chaka au place au za. Déjà bateau ba miniature, bateau ça va rando. Bakoya ba na mwasi na bana ba chavi. Ngana osimba utu voler wana te. Yo ebinga ngana choqué na maloba. Na yo sala bilan ya ministère na yo. Oye bisabiso salakini et bon salaire est un négatif au salaire factus. J'espère que nous sali soit un factus n'importe pas qu'on le baso nyo comment mo konzambo kazo le kaleka kuna il prend les risques yo ba sentiment chuku du bé après vandi bongo kota pe na ministère ba bengo excellence de ma fiante wa o di buzoba makasi ba pexi no ba sentiment no te po boara no ba tabanzoto. Mais bon, il va discipliner, non? La fonction va pécibiliser pour nous salaire babilo, bon, ça va bibongo. Il y a mon panel de mon conzambo, parce que quand il y a président Félix, ça c'est le ron amboko. À ça torturer ta moutou. À ça pécer ta ordre. Bon, kabango. Bon, il vous sauve à ma casse beko. Bah, mais on a vu bah silama bah vanda kimia. Le quoi bah zarata les bino bah non même nous bah que ça bah agitation na bino na bon. Déjà pour nos années bah na remanimo au songa. Ok, on remplace Moutamba. Ok, on remplacé par Moutamba yo. Boni buzo ba makasi boy. Boni. Yamana bon on a même Rebo quand il parlait avec légèreté parce qu'elle était sûre à ça n'a parapluie moro boy. Mais ça vous zoba. Tu vois maintenant au baby c'est un Rebo carrière, so éviter yo mon kono carrière politique ko beba yo, Rebo pe ko beba ye. Musical et ko beba ye. Vous avez peine à vos motos, mais là, monsieur, ça pose à peine à mon moto, le roi pour moto, ça, papa, t'es au salon, t'es continue d'avoir niente. Rébo parle tout calmement, là, c'est comme si elle avait fait quelque chose de bien, parce que yo ministre médiocre, vous avez dit, maintenant, au Sambouete, habitez, autant à contexte, oh, 2026, nous avons une justice divine, si on nous a frappé dans la rebelle, binopé, ma collaborateur a fait, vous avez vrai, Dieu va vous exposer, n'a pas qu'un, pas tout bolanda, n'a pas qu'un homme n'a l'obati, comme bon le goyeba, et zoya. Ezoya bandoki moi mon bala batazo là la te banda na 2019 aleka bouger à sala boison samboka abundisa akene ko de Rwanda lycée azobunda bakagame ba payer zobundise ba communauté internationale mais yo ba pesio même sous posant incompétent na ministère no kombo no ebima ministre kombo no ebima soko monika vidéo soka kombo no ebima. Mais il y a des gens qui ont lynché, et pas passer à barando. Mais il y a des lynché, il y a propriété, il y a des mots qui sont moi, si vous avez la vidéo, il y a des gens qui ont attention. Qui t'ont côté, qui t'ont côté, qui t'ont côté, qui t'ont côté. Bon, vous avez chaud besoin, vous avez besoin. Si vous avez besoin, si vous avez sous-cette la lycée, vous avez besoin de la parc. Vous avez besoin de la justice. Si vous avez un ministre, maintenant ça t'arrange. Vous avez bien, vous avez un ministère, vous avez un ligne. Ministre, vous avez bololé. Vous avez bololé parce que vous avez perroqué l'ouar, des sujets vous avez besoin. Vous avez besoin de la cambuko. Après, vous avez besoin de M23. Bon, comme on va frustré, bon, des incompétents. Au moins, on a un ministère, un bilan négatif. Remanime Zoya, yo kombo no ebimakaka. Pour dossier, il faut to yebango. Lisu, Nicolas Lisu. Les tempas du chef na kotiango. Na yo kateo moni les services du ministre, madame, tu vois. Bon, contact. Ngabuna linga ba contact na salité te. Ba ministre on a traité na bon, ba ebi ne batambola. Ba mo ba ebi. Pour na esa no sobo yeka ko potaka kama mba président buzoba na elibi. Boni buzoba makasi boyeko aka mo ministre. So continue voiture officielle, bon on a ba voiture officielle, bon continue la ba makamwa na on faut na binote.
po boyeba makambo sala te ya mandat l'état ya mandat l'état to baki na régime afaji les intouchables bati a to lobaka ezali te rakanambe ministre asali makambo vani boloba te awa ya fachi béton so mabeza to loba so ko critiquer to critiquer boni boy ah t'es mais franchement on est où là donc pour se foutre l'enda kuna pigeon toni moi sinon akoyeba ah moi ça ministre mbanda no rebo tu vois comment on obéit c'est la rebo carrière na ya yo mo politique ko beba balo yengo ko bozongo makaka but basa basa likama bomwa bo lukata ba fille mo ba mature Pour que n'a pas immature, n'jamais pas à juste pour que ça la moussate ba ministre ka ko chauffa ka ba kiti ya ba bureau ko tchela ka bisema kele wana po mona ministre ngaso leka na nzela ba girofa bo tikele nzela bo kanso okele ministre nzo ko okele ne ko sa chuku be na rebo après ba bi ministre après bona ya la télé no veste kangi cravate le roi bi bemba ya Ghana avec excellence d'ingwa kwe ko finira président de la République azakuna na milulu minene nyoso pona ko redorer image ya mboka ale bino bosaka ba bêtise na no batika rabino kombo no kai bina ministre excellence baso za kombo no kai yebana ngaku non sambu sote ngana ho yelo na ba mona ko choquer pe na place ko zaso na pusa so wapi o sala vesi mais bata barando bazako na mona na ba réseaux sociaux ba romatisa soki mwasi no soki yo miniature kitoko ata muketa ba personne ma compte mais bo gérer ma no bien oh boza ba ministre ne pour avoir torturer sous peuple ba bomana SNA bino pe bosaka ba bêtise à bongo na remaniement ozonga ti oh tempa du chef oui bandi konangai affaire rebo bomoni ke gandi lango ba congolais bele bazo ko yebate affaire rebo eza échantillon lolenge moka na biso Congo état de droit bazo mema yango sikoyo et bien bazo ko comprendre te rebo bayibi biloko muyibi akili na souciate rebo babengi intervention baye kozwa muyibi na souciate bamemiye epai ya rebo babeti muyibi lelo ministre de la justice apesi recommandation na ye babanda banquette mais mutu akotindela rebo invitation po ya la justice aza te pourquoi Christian Tshisekedi aza wana Doudou Fwamba aza wana Patrick Muyaya aza wana balobi akokende te loba pawa bomoni Congo ndenge eza kokende oyo eza lolenge bakomemela biso lobi parce que projet ezali bamema Congo lolenge wana bino nyonso bokosambwa mais bango bana na bango mutu akosimba bango te il faut bamibatela est-ce que Congo linyama bongo ciao Madilo akufa bakunda na ndako te Pepe Kala akufa bakunda na loko te Dido Yongo akufa Luambo Franco akufa Ale Moloto akufa Ndombe Joski Kiabukuta akufa King Kesser akufa Papa Wemba grand prêtre Kono voa kende Babi Poli bakufa Bamari Misabo bakufa mon frère Bespera Djengaka bakufa Papa Wendo bakufa Baniko Kasa da bakufa Grand Kale bakufa Botambola malembe na se ya moi mes frères Bonyata mabele ya nzambe na lolendo te Kozala ka orgueil te kozala ka mal bouche te Zala monoko mabele likolo ya mabele na yo Zala monoko mabele zo zile nyata biso mes frères Oyoki elenge ya Congo tapelema